milice to gangster gang oyo babetanaki na du progrès na ozone na mbinza ozone wana groupe ya babangala babenga yango groupe bangala baza entretenu et kaka mutu oyo aloba pa escadela que nous devons chercher une autre forme ya kolinga la président Félix Tshisekedi par un coup de force mbote na bilobanso une fois de plus na mokolo lelo bozili bakulu ya kokota na kati ya chaîne na bino bilingaka mingi wana eza nde la voix céleste télévision na meselo kaka liboso na bino mwana banyaga communicateur de presse Kombo José Matuvangwa de futur député pour la future député candidat à la députation nationale dans la circonscription à Tchangu wana nde na profiter pour kopesa mbote na ngai pa ya ndeko na nga pe tozala ka course moko et puis candidat na député national avant dans la France il y a un représentant ya Vision Fachi ko na kati ya France otobengaka honorable Philippe Mavaka et puis vraiment na tombé mokolo mala misiko zwani na kata course moko pe tozape na kati ya mama Sarah Lilonga toujours na kata chango biso nyonso mama Sarah Lilonga honorable présidente de l'association AGCBN, la Motibile, sans oublier le boss, la mission la Katia Chen, papa Alvin Béa, la Motibile, l'homme de Dieu, Moussali, Nankolo, Moutinga, Yahweh, pour la Bampati, la Katia Mokilo, merci beaucoup pour la Mounioso, je ne peux pas rester ingrat, en tout cas, je peux que vous souhaitez longévité. Que Dieu vous protège. Nous avons un sujet et mais pour abréger à nous. Sénateur Nabisso à quel Parlement européen qu'on a la Bruxelles a s'il qu'on dévoile qu'on révéler que réellement la communauté internationale a Nassima Rwandais, M23 ou bazo violé, bazo Boumaratu, la carte Est de la République démocratique du Congo. On a insécurité dans le Kisasa, insécurité la Congo central et de partout dans toute la République. Donc le insécurité dans le Kisasa, qui est connu sous ma cambia, mobilité, et comme ma cambia, enlèvement, kidnappeur, on a peut rebiter dans ma solo, mesure mini, konzi wazui. Après tu rebiter le solo, frère Dubiongo, nzoka azalaki ne kokamba ba groupe ya bakulu na moko oyo bando ko benga na kotia ozone ba ngala donc yende mutabandi ko alimenter bango to ko beta ba détail nyonso na kati mozito baselaki ko yambaye pa ya kadima ba déclaration mozito to ko yoka andini okote la processus to andinité lolenge ba fayilu na ko to fayilu déjà nazoko pesa bino mo flash alobaki ki akokota na yote mais parti mukula lobi a chargé qui a vu. Alors, dit que les députés ont fait candidature à la députation nationale. Là, les députés ont eu sur la carte partie là, briguer là, niveau nyonso, mon ya caution et mon ami, voilà, va changer position là-bas. Voilà qui va opposer à Congo, voilà, sans position. Alors, tu vas éviter ma soleil à États-Unis, ambassadeur là-bas, va qui va papa Kadima. Makamuni basoleli et pour la kolinga makambo za bien te pour la kolinga ko bebisa makambo basola kadima nini parce que moi suspect ezali na ndenge ba occidentaux bazobimisa ba travailler sur CENI ou bien ba travailler sur cour constitutionnelle car même to yoka ki déclaration ya président à cour constitutionnelle alors que moi je ne suis pas pour Félix Tshisekedi moi je ne suis pas de Félix Tshisekedi donc la déclaration ils ont l'accepté le bombo à Salaka les États-Unis en 2022 il allait passer presque ils avaient bien de mon cas qui s'est capé de nous courir Québec donc il a que déjà que les États-Unis a joué rôle à travailler sur ces mythos cour constitutionnel parce que à bout de Sabango à Belge Sabango tout le monde les a la Côte d'Ivoire na makamba ba Ouattara na Moussouswana nous te remettons la solo et à CDB kaka la commission africaine pour la sécurisation des élections la commission africaine bango basili ko yebisa papa mokonzi alongola
na ministère de l'intérieur Peter Kazadi parce que ya asili kotinda batu na kati ya babiro ya sini bisika ba ko traiter ba candidature papa Kazadi atindi batu na ye na kati pour la yepe bango bali ba kozala du nombre. Alors c'est lui a fustigé to que le but de Solwana bon ba sujet to que le Soloka ya deuxième Senko le but a kozala observateur mais à ma condition nini pour la Senko a bien appelé observateur dans l'élection après c'est ma condition là et cause de la 5 conditions à Senko pesa je suis passé bon to kota à 2 to 3 après c'est là après tokosuka kaka wana pour la deuxième émission paysanne et tokolobela makamba godem poi na notion ya déchéance là la situation sécuritaire na est de la République démocratique du Congo on va 1-23 ba ko se renforcer pour la ba kozwa Goma le papa Mokonza lobaki ce cas ba meki kozwa Goma en tout cas le Rwanda sera pulvérisé na pulvérisé et nous va ko panza na rendu en cendre donc biloko arandé tokoloko de la paix la deuxième émission la biso tokoloko la paix la première délégation commission ad hoc pour la kotala makambo oyo ba force régionale so ba sali malamu to ba sali malamu te wana na deuxième émission na biso tokoloko comment francophonie eza penza kobwakisama na bamboka ebele ya Union européenne comme Canada aza na kati ya francophonie abwakisi yango lobi infrastructure eza kokoka te na sécurité eza mpe malamu te donc France mpe akomi mpe kobwakisa Belgique mpe akomi kobwakisa nde makambo ya bafrancophonie wana est ce que koleka nde bamosusu bakozala influence toyebi nano te tozokotalela tozokozimele tokoba nanu na premier sujet na biso sénateur moko babengi na kombo ya Ladi Yangatikala na sénateur na biso ya mboka RDC akendaki mwa congé na kati ya vacances parlementaires nde bainvitaki na parlement européen na Belgique na Bruxelles nini elekaki en tout cas ezalaki semaine moko mouvementé oyo papa sénateur na biso papa Ladi akendeki a participé à la Parlement européen. C'était une semaine très mouvementée. Le sénateur congolais révèle que la communauté internationale finance Paul Kagame pour violer et tuer en RDC. Donc, on attend la PCNZela, on a la Parlement européen. Il y a le but que le sénateur congolais révèle que la communauté internationale finance Paul Kagame pour violer et tuer les Congolais. C'était une semaine très mouvementée à Bruxelles, en Belgique. On parle d'un débat houleux. Il a participé les parlementaires de la RDC, le sénateur de la RDC avait participé aux séances organisées par le Parlement européen. Papa Amita Chopo a su dénoncer la mémoire de la communauté internationale derrière le Rwanda. Une mémoire de la communauté internationale derrière le Rwanda. A su dénoncer Papa Oyo. Alors, il y a dit que notre ennemi, c'est la communauté internationale. Voilà notre ennemi. Et l'auteur de la misère des Congolais, l'auteur de la misère de la Congolais, ils ont dit aux communautés internationales, au Baza, Sima, ya Rwanda. Puis, à ce qu'on dévoilé dans le Parlement européen. Ah, vraiment. Les amalades mingi bakongolais ko banda ko dénoncer biloko ezalaka ke ezalaki tozaki na makoki ya ko dénoncer amoté. Maintenant je félicite ce sénateur papa Ladi Yangatikala kuna na kati ya Parlement européen a ko dénoncer les occidentaux plan na bango. Nous savons que notre pays est sous un projet diabolique de la communauté internationale pour la communauté salelaka numéro na biso ba héritage na biso bango balingi koma oya bango
le président Félix Tshisekedi n'a pas le pouvoir, il y a aligné beaucoup à bénéficier davantage que Makosalaka n'a pas de Koumousou, Makambia Ghana gagnant donc 50%, 50%. Nous pour la faciliter le moka et développer. Le bango va mettre la bonté, bango que l'intérêt la bango est menacé, bango va n'akabaye, bazou baki. Alors ça n'a pas plu à la communauté internationale que non. L'héritage de la bango, l'intérêt de la bango est menacé. C'est pour cette raison, à tout prix pour la bango, le président Félix Tshisekedi a kende. Ndona yangwana, biloko nyonso, baotia na kati ya mboka na biso des insécurités, il y a toujours une main noire derrière. Bakamba Mobundo, président olobaki yango déjà. Président olobaki yango banda kala ke na makamba main noire, makamba Mobundo wana, il y a une main noire na sewana. Alors félicitations pour la papa oyo ko bana ko révéler ko ibana ko bisala mpoisa makambo ba mindele bazo sala sans que ba sanctionner bandeko bazo ko nyoko la Congo bandeko baza sima ba M23 ba Rwanda beaucoup de temps même ba expert ba dénoncer yango ba méfait Rwanda sali comment il soutient le M23 mais on n'a jamais sanctionné le Rwanda. C'est pour dire que la communauté internationale baza penza sima ya Rwanda et le M23 sont soutenus par la communauté internationale. Nous allons prendre pour la mission vraiment que Dieu soit loué, que tous les Congolais, tous les Nanzela dénoncer le comportement bizarre de la communauté internationale. Donc, il y a une insécurité sur le Karakata Mboka na biso. Donc, que le Mboka na biso est soumis à projet Moko Yamabe, la communauté internationale. C'est pour cette raison que ma femme a l'élection pour la humiliation au Kakabasa la Kayeke non Azoate Azonaete Bakabine Kokabera mais la hypothèse wana tout que le président le souverain primaire Apona Yemoko et Yamingi officiellement Zala Kopona Azala président de la République tout va député. Alors et bien la Katanga d'opposition pour la communauté internationale, la yebi au juste que ndene kaka obi ya Frank Diongo et Lubaka na tangisaka tanaka binango Frank Diongo ba sola escadé na kati ya obi na ye Frank Diongo azolo bake na nzela mapuna mitoyebi que président Félix akolungwa te il faut to luka ba na mususu ba méthode mususu coup de force mususu mais wana to mona ke ba opposition ya lelo eza na opposition o Etienne asalaka te ba katolika papa Mokonzi afistijaki akondanaki ezalela bango koyeba kokozala na ngambo d'opposition koyeba kokota makambo politika nzoka mboka na biso ya RDC ya mboka laïque tobengaka yango un pays laïque eza na église état te église moko ekodicté à la place de l'état te église moko ekodicté l'état te nous sommes un pays laïque où les musulmans ba église nyonso moto na moto azala makoki ya kosambela église ya lingi par rapport na ba pays arabe mpona nde eza pays laïque un pays moko akobenga pays musulman mpona soki ozala musulman te okoki kosambela te donc c'est l'état le musulman c'est l'état mais c'est différent dans notre pays. Alors ceux qui ont bon chez nous bakozwaka ba décision balobelaka en tant que église en tant que Senko eza structure na kati église catholique mais Senko comment la structure moko plus que les partis politiques en tout cas wana eza en dehors de la constitution wana eza kobuka constitution eza kovioler la constitution eza haute trahison le biloko wana esengeli ezala vraiment condamnable dans la loi que basango wana na badéclaration basalaka wana bakanisi ke non le pays de la RDC ezaka na catholique kaka pamba non il y a aussi d'autres églises mais balobaki eloko te baimam ya bamusulman so mona ye aleki oyo bisa déclaration bagroupe ya réveil bachef ya bagroupe ya réveil aleka boya esala badéclaration bachef ya mpepelongo aleka esala badéclaration pourquoi seulement les catholiques donc nous basalaka wana eza violation à la constitution et donc baméritaka prison ndenge baza wana insécurité oyo tozomonaki sasa toyebi déjà ke ezala bato baforija déjà insécurité wana bato déjà bakana na mituna bango ke moko mfuto tia insécurité mpo na président Félix ayebana kogouverne bien te bainvestisseur baya te pourquoi ya bainsécurité oyo pourquoi ezoya
parce que pour la but ya bato oyo objectif ya bato oyo bazotinda bana sima ba insécurité wana pour rendre régime ya président Félix Tshisekedi mabe bato bayinda basanza président balobaki passer leki en tout cas mosusu aya donc c'est un moyen oyo bato bakozala coincé ya koloba ke non longwa passer leki or que tozoyeba te que ces gens là-bas sont derrière ça bato yoka bango bamesure tokodévoiler eloko wana que nous allons mettre l'insécurité peut-être bavesi baya te Shadari aloba nous allons mettre l'insécurité pour le président Félix Tshisekedi ayebana kogouverner bien te tout ça pourquoi kaka na moto 5 ans ekoki te na manœuvre nyonso kondenge bato bakufa na kati ya cabinet na ye combien bato bakufa parce qu'il y avait des gens baloba que na pesi bino au revoir te mais je vous dis à bientôt il y a des gens qui ont préparé que bakosala 2 ans te c'est trop faut bazonga na kati ya bokonzi mais bakoka te aloba yebaka te comment majorité ekela ngambo président Félix Tshisekedi quel miracle bakolalaka te na laboratoire na bango bazali plan A plan B plan C plan D jusqu'à plan Z pour la kaka kolongola président Félix Tshisekedi na pouvoir bango ba remplacer et même la communauté internationale maintenant est d'accord ya kolongola président Félix Tshisekedi parce que d'abord même la bango ba intérêt la bango est menacé. C'est pour cette raison nous avons que même Mukwege a été protégé par les militaires américains ensemble na ba jet ya ba américain ba MONUSCO to pour la que papa wana vraiment ba polier et pas américain akoma mukonzi ya RDC après président Félix Tshisekedi en 2023 bakosala ndenge mpe Mukwege aza kutu na réputation moko na kati ya mboka Congo mais mpo na bango bazodévoile na barévélation mosusu na opesa bino lelo barévélation mwana manyanga eloko balingi basala ndenge esalamaka na Côte d'Ivoire seni akobeta résultat mosusu le cour constitutionnel a confirmé yango te yake beta moto mosusu abimisi aleko créer des ordres MONUSCO yango bazolinga akende te mpo MONUSCO esengi batikala koprotege président oyo bango bakobimisa ndenge esalamaka na bawatara na Côte d'Ivoire moto abima seni abimisi mosusu cour constitutionnel akebimisa moto mosusu yango bazopréparé yango ça fait quelque temps en 2022 babengisa président ya cour constitutionnelle na États-Unis bisika kaka wana babengisi Mukwege babengisaka ye bapréparaki ya mituna ye ke kala mingi te mpe monete kabonete wana président cour constitutionnelle akomaki kolobaka non d'ailleurs nga naza muta Félix Tshisekedi te naza muta Félix Tshisekedi te donc ça commence déjà bamate déjà esprit na ye lelo tomonaka loi tchanie eleka te pourquoi c'est la communauté internationale s'investissa pour la macambouana koprekisa mboso et il y a de l'argent qui a circulé pour la biloko nyonso wana tozomiowa mboka Kongo tokosuka wapi mais insécurité tozomona na nsima biloko nyonso wana il y a toujours des hommes soit des Congolais mais bacongolais là soit sont des manipulateurs seulement mais bato baza nsima mpenza tokomona ke eza kaka Kigali na communauté internationale tobi ke mikolo enlèvement ezosalama trop na kati ya Kinshasa la RDC est dans un complot international qui ne dit pas son nom donc il y a makasi une insécurité permanente préméditée ndenge kaka na expliqué yango bamozito baloba bashadari baloba oyo bagroupe armé bamobondo bakuluna nyonso wana ezomena bainsécurité na kati ya mboka yokanisi bato oyo bazoko armé bagroupe rebele bakuluna yokanisi bamashete wana mbongo wana bazwaka ngo wapi eza na bato bazosoutenir bango e kaka motu oyo aloba pa escadela que nous devons chercher une autre forme ya kolongola président Félix Tshisekedi par un coup de force révélation ebimi que ye nde motu azokoentretenir mwa bamilice to bagangster bagang oyo babetanaki na du progrès na ozone na mbinza ozone wana groupe ya babangala babengango bagroupe bangala baza entretenu epai ya Frank Diongo moto afinançaka bango tala na biloko nde wana congolais azwi groupe de gens babomaka bato basalaka mabe babotolaka bato bambongo mettre na insécurité
Pourquoi bato basanza mokonzi, basanza président? Franck Dionne oublie les bienfaits. Il a Félix Tshisekedi soki aza libre mino grâce à Félix Tshisekedi. Nzambe akofuta. Mama ne azolela makila ya mwana na ngai soki etangi ekoya na mutu ya mokonzi mboka. Jamais. Pour le mutu ya mokonzi mboka te. Toi-même tu es responsable de tes fautes. Tant makambo insécurité bakangaki mwa bato moko bandaki kosala insécurité même jusqu'à 4 policiers na 4 ya 27 au bakangaki baprésentaki bango na misu ya Peter Kazadi ministre intérieur. Donc les hommes mpona mboka na biso que les Congolais commencent à s'entretuer kolongola bato barein bazo kana bango mbongo ebele bajeune fille ya mike me bakoti na catholique opa omonaka te jeune fille wana azwaka mbongo wapi akoma lolendo moto wana azwaka mbongo wapi akoma lolendo donc asalaka na basirkuit wana na kamwe papa wana mpenza azoloba ke ngai kuti batindaka ngai natikala na makambo wana banda kala natikalo kala me bayaki kosolicite nga lisusu mpona cope oyo ya barin jusqu'à quel niveau? En tout cas biso banoir toa mpenza lokola banyama donc bakopesa mpe $100 obimi mpe mama na yo bapesa $100 obimi mpe papa na yo donc ezokomema biso na baregret bizali oyo bandeko na biso bakongole baza nango naluka nano audio moko boye ata koyoka audio wana makambo nini bazoloba makambo ndenge ezoleka na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo eza ndenge nini audio wana eke wapi namoni yango audio yango boyoka nano makambo oyo ezoleka na kati ya mboka ya République démocratique du Congo mpona oyo etali bakulu na oyo namatisa volume. Ok. Plusieurs fois dans la police. La autorité aux prison, elle m'a dit la grâce présidentielle, la idée de Rosanna sous un forfaité, si il y a beaucoup flash ou la Vandiwana, avec une réalité avec des images il faut beaucoup m'avancer là-bas enlèvement. Il y a même aussi la moitié équipe là et va quand même en prison. Avec des images la ligne sur les deux sur les major en jeu le bakuna par organe. Il y a des images que organe bazar pour que batika kamo mais ceux qui bakati pour organe batika été pour effacer trace donc ce que ça c'est que organe qui est en place à Kongaki il faut recevoir et à part ça pour terrain à la police que Maï n'a pas pu faire ça sur ma rapport à la télé ça part de la question pour la infiltration et puis la coopérer sur la police pour prendre pour la ransac coopérer dans la police la police pour la maman ou la yewana que moi na yo akufaki izande mixiza kabomaki ndenge babotolaka bamoto na machete wana nde bakataki chef na moto ezalaki siandeli ngirengire donc eza ya solo eza na baekipe mosusu mpe oyo ezali oyo baza na mebele bazosala enlèvement oyo la police baza tala makambo baza na bango ekipe mpenza ya lobi akokende kofunda bango akotika bango te akokopere na ye na justice mbona makambo ezosalama na kisasa bakanga ye 5 fois batikaka ye donc eza sondu lelo mpo nabengama magistrat sondu lelo mpo obengama ke ngai naza nasala droit epuis naza na esika moko esongona na parquet to na tribunal moko naokamba bato c'est vraiment une honte moto akangami 5 fois de suite baliberaka ye kaka quel est ce magistrat
oyo alibéra kaka bakuluna voilà mboka na biso Congo Félix asala le côté Félix asala le côté être arrêté 5 fois et tous les magistrats bazotika yo quelqu'un qui tue les gens mutazo bomba batu kosomba bare ya batu akangami batiki ye mama wana baboma mwana na ye jugement eleki bakakota prison mama wana ikokamwa papa ngo bakangi sous na makambo ya lelo yango yazoloba ke mama wana baboma mwana na ye mutaboma mwana na ye yelo. Mais ça c'est grave dans notre pays. Et dans tout ça vous voyez homme politique baza simba. On avait cité beaucoup de nos hommes politiques, on ne les a jamais ratés. Hein? Tant que le Congo, plutôt que le Wapi. C'est en tout cas vraiment, et qu'on s'est remis dans l'égalité, dans la Brazzaville, dans l'Angleterre, bah cité bah homme politique, bah zoko entretenir bah mobondo. Mais bah l'andi bah l'autre sans jugement, sans procès, et bah zo vivre. Et à faire les autres continuer. Maintenant, quand la militaire a coupé sa la situation sécuritaire, mais pour qu'on a plus de 50 mobondo, la carte à côté pour la Kouang, on a décidé de faire de ces installés. Parce que la faire de ces, la personne qui ultimatum, la mobondo, la personne qui ultimatum, la faire de ces, après l'examen d'État, pour quoi attaquer Bino. Il y a la faire de ces, attaquer Bango, chauffer les arrêts qui m'a cassé, mais, Kangi Bango et Béni. Donc, la population est le gouvernement, qui a des hommes politiques cités. Et il y a aussi des gens arrêtés. Les finalités de la Bango Zalakawapi. Finalité de la Bango Zalakawapi. Ils sont où? Et qui va donner rapport à la population? Pour assurer la population que réellement, Baza quelque part, Baza n'a qu'à être prison. Il y a là peut-être Kazadi. Ministre intérieur tant que l'équipe pour la recruter là qui m'appelle eux et puis c'est là que bilo ka be ko bisaka bango ya mbalo et si ka ba ko tia bango ba pesa na rapport na la magistrat nini wa ko bisata moko na kati la bango. C'est le pas normal que ba kani kunu na ba kani mutu ne ko na makamba ki na piwe le mutu ngo ba ke to ba kasute ndoka ba libérer la bango et à cause de ce événement là que la justice congolaise est dans le conseil à Moussala Nango. Parce que nous, la justice élève une nation. C'est pourquoi Congolais ont démarré. Nous n'avons pas encore une justice corrompue. Mais une mentalité à bateau à Kanga, dans le niveau de la Bible, vous détruisez le pays. Alors, inutile tous à mettre avocat, inutile tous à la magistrat, à la Katamboka. Tout le cas, quand tu moko, à l'école, qui est PJ, tout ce qu'on a. Alors la population pour nous bazo le baké bango bazo ko ngola batu ba re ba tangi bango après batia bango na boloko le nous peu grâce présidentielle et babima non ba population nous tous ba yebisina que bango pe ne ba kalemo na sur 27 ne ba kalemo sur ba policier ni ba kalemo 3 jeunes filles na kata mutuka bato bazali ki banda bazo na kaka bazo ba bato na kati bazo beta ba vitre pou dans la nuit, les amis, tout cas, bateau moto, il y a eu danger ici. La carte va calmer qui me glace que la carte va se couper, la nuit, tout cas, la nuit, côté c'est de Zéland qui est la victoire. Et qui c'est de et quantité que victoire. Les gars, bouteille, les Zéland qui ont la que de vitesse, qui quand la balouana. Babandiko, soldat, nous sommes kini, policiers, nous sommes kini, policiers, nous sommes bazouillés, babandé, bête, un coup, société ben pour ceux qui sont dans les c'est quoi ici quand bazon na bango c'est ça le problème. Il y a une population à lobby bango peu le ko la bazon le la bango barre batu barre bango pe ba le la bango barre vis-à-vis à mutuos mais voilà et quand la caisse à l'état comment les gens qui tuent les gens nous écoutons le que celui qui tue par le peu sera aussi tué par le peu c'est que tu sais c'est ça que tu vas moissonner. Mais ça c'est quelle justice qu'on a. On se plaint de cette justice. Non, il faut que le commandant arrêter. Combien de magistrats ont ça là dégâts. Et si nous regardons seulement comme ça c'est vraiment la chute totale de notre pays, République démocratique du Congo.
il faut que bango bakanga bango ou bien population so ka zobela kaka ke ezo simba te akoke la justice populaire bakolo tumba bango na bakulu na wana bakolo tumba bango ko ozi ku kidnapper boko de on dit que c'est que la justice akobima le kaka allez bako koma na système là kotumba bako na système la justice populaire or que justice populaire les akabiente po o ko ça la innocent. Mais ce qui l'État se reprendre à charge, il y a bateau qui peut se mettre tout. Continue dans les tribunaux, dans le parquet, il y a payé 700 $. Nous avons payé ça 700, ceux qui ont été. Merci beaucoup, numéro de téléphone, plus 243, 89, 92, 51, 866. Donc, dans le bac, votre serviteur, José Matuvangwa, Mwana Manianga. En tout cas, avec nous ferons des espoirs. Vous s'abonner à ta chaîne, vous abonner à l'émission, vous j'aime et vous allez bien. Dans le numéro de la presse, ceux qui kaka, vous communiquez à WhatsApp, vous avez besoin de kanisa, opinion na bino, analyse na bino, sur situation à Moka, nous avons besoin de la sécurité. Il y a déjà des gens qui ont mérité. Et bien, je sais ça libérer. Si vous avez aussi un mot à dire, comme l'angaï. Et qu'on connaît la paix, Papa Mokonzi. Merci. En tout cas, encore merci. Au revoir. À la prochaine.